compréhension à la démocratie, na compréhension à l'État. Tu gagner l'eau comme tel, ce qui vit la caméra. Mais à sa maladie, humanisme. Je suis un biso, bakangara moto, te pour moto qui ne recouvre. Bakangara moto, n'engue baloba likota li français, à Samandé. Fayoulou était-il en vidéoconférence avec Raymond Chibanda, vrai ou faux? C'est ça la grande question que Baoko répondre était. Ne venant de ma Félix, Azo Bamso Mole, Ngazana Ngaïda Kabila. Que fier, Martin Zozana Kabila, mais na c'est Zana Kabila. J'entends Ngobila, Yaliboso, Azali Babe pour la Gisasa. Donc ça gros amoto c'est infinité. Donc moi on va malédiction. Parce que malédiction là qui bon moto comme on a ça. Mi be konde tombola bongo ekolo na biso na yango nde tobandi bongo émission na biso bosolo pe bosomi. Na émission oyo toyambaka baye oyo bayaka koloba bosolo et puis na bosomi nyonso to vérité et puis na liberté nyonso to des ali bongo ngai abino Dimitri Bongania la formule gagnante oyo naza bongo présentateur et émission na bino bosomi pe bosolo. Voilà na sima ya bilili toza bongo na ndeko ya biso Jonathan Bongania oyo azosunga biso soki bozomona biso kitoko boye eza bongo grâce na ye na misapi na ye oyo aza kosala biso tobengaki bongo 18000 vies J Banks. Ne yango lelo tokomeka pe kolobela sur actualité ya mboka na biso na kimia nyonso tu toyami bongo ndeko oyo tomesa bongo ya memba ya mbala ya mikolo tobanda ko ya mbete vie akangamaki akotaki prison tomeka po solone akangamaki pona nani pona ni bakangaki na yango akangisaki ye tomeka po so ba actualité mususu oyo elekaki na mususu avant bakanga ye to pendant ya zaki bona prison et puis ndenge bimi bongo tomeka po so ba actualité mususu politique yango pona ko kangama lobate na kopesa ndeko tozali ne bona ata plateau mbote ndeko Merlin mbote ndeko bongani boni santé kolo akobatela esali mikolo ebele oyomona sutaka ata plateau te bandeko balani batunaki okendaki wapi nazalaki na boloko nakangamaki kolo abateli na bimi na jugement ya kitima nalakangisaki yo bafundaki yo pa nani te on afundaki nga molendo sakombi na Vital Kamerhe mpo na belelaki ndenge bakopombola misolo ya leta bakosoma bandako nde bakangisaki nga kolo abateli makambo ebimi ya solo ke nazalaki na raison nde babimisi nga mais mpo na Vital Kamerhe nakobeta lisusu mbela nakosenga na Félix Tshisekedi soki akoyoka ngai tokoganye eloko te soki Vital Kamerhe akufi tokoperdre mpe eloko te soki akufi kamali ekoti ndenge nini te mais aza maladi humanisme eza kosenga biso baloba bakangaka moto te mpo moto akende kokufa bakangaka moto ndenge baloba na likota li français asamande na baerreur oyo asalaki mais bakangaka moto te ekoma kwa bakangi moto akufa mais bakino balobaka moto akoti boloko aza nzenge moto abomi yo mpo ye asalaki yo kota boloko mais sikoyo lelo komo plaide yango nde problème na Congo bato bakomesa na démocratie te ngai na Vital Kamerhe towelaki mwasi na ye mama mida te to mwasi na ngai te towelaki ndako na ye te tolobaki mambo ya mboka eza binemi te démocratie yango wana nde balobaka na français la beauté de la démocratie et sa complexibilité c'est-à-dire toya binemi te ngai nakondimi akufa pasani ngani ngai nalakisa oyo akosala ya mabe emonani me babi teke toboma ye bandako elekaki bona procès to eleka ya Vital Kamerhe yo so olobaki yango avant procès banda te mais ntina nakangamaki yango wana mpo nalobaki yango avant nabelelaki oyo na français babengaka lanceur d'alerte nabelelaki mais eza teke ngai nandima Vital Kamerhe akufa ngai na koganyela yango soki Vital Kamerhe akufi Congo ekoganye nini Congo na kati ya boloko mpe ozalaki mpe ta okutana Vital Kamerhe po ye ntongo aye mpe na nsima kuta nakutana na ye te so bakabi nakutana na ye ela mosusu mo akaniaka na yo yango komo changement maloba nalobi yango wana problème ya Congo bato balingi démocratie te balingi bato baloba te soki olobi son eza contraire ya oyo bato baokanisa basombi yo nalobi boye nalobi teke batika ye mais bapermettre azwa soin approprié aza moto ese soki moto wana azolobaki basombi nga soki ezalaki ye akangami akomi na eta wana tondima kufa
ye mutu wana kosepela tondima ye ya kufa tolobi teke batika vital tolobi bapermettre son traitement parce que la vie humaine est sacrée constitution mto tolobi ngai te tolobi teke batika ye tobosana mambo ya te mais epai azali bona centre nganda soit malongo eza te to mpe ndenge nini nalobi na yo hôpitalo na Congo traitement malongo ezalaka te yebani toti kokosana ke ote bato te na Congo hôpital malongo eza te bongo soki botiki avoyage akozwa soin libanais ya mboka soki akimi kasi soki moto akangami akomaka na charge ya l'état l'état nde akozwa badisposition soki tokoloba bongo bokoconfirme ke l'état na Congo existaka te l'état nde akozwa badisposition akozwa traitement wapi est-ce qu'il faut déplacer un médecin est-ce que Vital Kamerhe ye mo aza na makoki so badéplacer médecin azwa ye en charge est-ce que so atindi na poto aza na mbongo makoki akozwa charge ya soin na ye kuna mais l'état akozwa badispositif sécuritaire na pays oyo ekondima basoigne ye ke so basilisi bazongisi ye awa akosala asetumu na ye est-ce que na ndenge ozoloba bongo ozomona ke ndeko na biso papa na biso Félix Tshisekedi aza bongo na tobenga lokwa abi de confiance moi nini lolenge atiki ndeko na ye biso tokosenga ye vite Félix Tshisekedi mtakanga mutu te eza justice so tokosenga ye siko lokwa babengaki magistrat suprême ye mpe asala plaidoyer alela mpa bazuzi te botika yaki ndeko na traitement kwa eza mokonzi ya mboka nde tokolela mpa na ye matono mingi ndeko male vuvu na ndenge tozokoba na yo mituna eza ya biso miyano eza ya yo yango tozokoba na yo mbalelekaki yo ozalaki bona kati ya prison na kati ya boloko ndeko na yo obomekisa mpe kozala ne mingi Mike Mukebai ndeko na yo mpe na esika moko na Lingwala ameke kokoma lettre ameke mpe koleka mpe na bilili koloba ke makanisi oyo Martin Fayulu abimisaki eza mpena malamu te asiretirele na ye na kati ya makanisi wana nayebi te yo mpe ozolandaka linie moko na ye po avant tolobela mamarche alobi nani est-ce que Mike asalaki yo mpo soka puye yango to omonako ndeni nalobi na yo démocratie problème ya Congo eza mibale eza compréhension ya démocratie na compréhension ya l'état moto azokanisa so bakomisi ministre to président ye nde akomi l'état so bakomisi gouverneur akomi l'état les Congolais n'arrivent pas à comprendre ce que c'est l'état ce que c'est la démocratie Mike Mukebai a le droit toté ya contredire ce que Fayulu dit. Il a le droit. Fayulu et puis batu ngazo kama batu. Fayulu ayi auti poto akangami na komba zongna muzitu. Qui était Mike Mukebai dans la muka? Azaki conseiller spécial à charge ya communication. Donc nyoso batu balobaka na compte ya lamuka ye moto abongisa. Fayulu auti aye Mukebai yake komona ye Asenge bakutana bayeba qu'est-ce qu'il faut faire. Fayulu abi ana ngonga te akoyamba Mukebai mikolo misatu. Fabrice soki trésor soki français aza vivant bato bazwilaka quand Fayulu babilili so toke ba manifestation. Mike Mukebai va chez Fayulu un samedi. Trésor à côté azongi ayebisi Mukebai Fayulu alobi kutu biso pe tokenda. Azana ngonga koyamba batu te mais Fayulu ana ngonga koyamba muto te kosaba osala ne musala atana ngonga koyamba Théodore Ngoyi problème ezate ba congolais ba kokutana balingi ezali sumu te mais Fayulu aloba na batu soki ye ayamba Théodore Ngoyi avant yamba Théodore Ngoyi azaki na vidéo conférence na Raymond Tshibanda vrai ou faux Mukebai alobi eloko mokonzi Fayulu akosala ezomona esike komema biso te afingi te alobi yango na Canal Presse alobi on a besoin pour timo kolo ya mardi mercredi mardi na poko mercredi jeudi bani koma yengele ba prince penge ba bimi ti kokoma na niveau ya tribalisme ko bakema kile kangi medaka kolongo vivant azoyebi sa prince penge na télévision awa bozolo bana Mukebai boy tangu ya ko bando répondre bino bokolo bani eza awa eza awa Fayulu était-il en vidéoconférence avec Raymond Tshibanda, vrai ou faux? C'est ça la grande question que Baoko répondre. Elle est simple. Fayulu était en vidéoconférence. Le commissionnaire s'appelle Adolphe Muzitu.
Et bon, bah, la mort au pays. Mais c'est ça, la démocratie. Mike Mukeba pose une contradiction démocratique. Au lieu de venir répondre à cette question-là, on va préférer qu'il y ait un terrain au film. La question était simple. Fayulu était en vidéoconférence avec Raymond Chibanda. Ce que c'est ma bête, moi j'ai posé une question à Fayulu. Le message qu'il avait réussi 2 jours avant à Yamba Théodongo, en costume rouge à 23h à Faden House, a expliqué à Congo les moutons. Toroba que Félix a été Mboka, pour que vous soyez Kabila, ne venez de ma Félix. Azo Bamso Mbolé, Ngalazana Naïda Kabila. Que fille, Martin, ce soit Kabila, mais na cherché Zana Kabila. Ngai à faire 15 millions. 15 millions. Tu as député à la Mouka, basa l'enquête parlementaire. Et réponse peut ça bisou. Tout ça n'a député Mouké, majorité c'est FCC. Moi, tout qui n'a eu le parlement, et ça a été psycho. Donc, procureur a autorisé d'ouverture pour pas s'embêter Félix. C'est la majorité. Baboti ba député c'est quand la fade. Bangaba la majorité nini. Ba journaliste et bino bebo sunga. Tu peux tout na marté mais psycho tant ils ok nango. Majorité au sel na parler mais la majorité nini. Tu vas tout baïba. Kabila Rolula et pour yazana ba costume kitoko. Et longi kitoko Martin Fayulu Motola Ange Gabriel a une majorité à péché. Il allait dealer avec FCC. Parce que Félix Azamabé, pour s'engager Kabla, il va au Kindeguna. Question simple à répondre sur les mais alors il peut se sur Melinga lobby lobo zaï muta Martin Fayulu c'est l'homme radical muto abumina mboka yewana mais malamo changer côté c'est que na Congo dos ans muta mala monter abalukeli Martin Fayulu azati. C'est ça le problème bazo tonga ba sanctuaire na démocratie sur contredire. Nous avons tous cette idée. Nous avons des cerveaux, nous avons la capacité d'analyse et de réfléchir. Ce n'est pas que beaucoup de Congolais, le là, au la psychologie, le réflexe de Pavlov. Ça dit pour moi réagir, il faut l'exciter la question était démocratique, il fallait répondre démocratiquement. Tant que c'est pas ça ce qu'on appelle le tribalisme. Est-ce que la question était-elle tribale ou la question était-elle démocratique? Il faut tout l'année bango. Lobby marché comme ça, la bourse à la péouane. Nazala, ça droit à faire, il n'a pas tout à et puis, tout ça, la photo, il y a marche, il y a un lobby, na lobby, est-ce qu'elle n'a pas est-ce que attends, est-ce qu'elle n'a participé à la marche dans ce Congo organisé? Ça s'appelle la marche Nazala, et comme lobby na rose, la compagnie rose. C'est pas ça le problème. C'est le problème, c'est que la démocratie vive, que la démocratie respire normalement. Martin Fayulu a le droit de marcher. D'ailleurs, dans l'occasion, dans le général Sylvano Kassamou, Atika ou ça la politique, Atika maman politicien. Lui, c'est la sécurité. Atika le Moro va lobby pour classe et zongi. Je lui pose la question, dans quelle démocratie, s'il y a rentrée scolaire, les gens ne peuvent plus s'exprimer? C'est comme il y a rentrée scolaire, les gens ne peuvent plus s'exprimer. Kassomo tika maramwana, la nama mwa pulusu, la nama mwa musala na yo ya sécurité na qui ça dire insécurité leki. Ba na ba policier mo ba robenga ba ujana. Ba ko maltraiter ba wana kasonga zo mona te. Ya zo mona tem batika Martin Fayulu atambula ils a droit na yi. Et puis ils a droit na yi le plus légitime kasongo tika ba aventure wana. Dans le le plus important que le Congo gagne. Le Congo va gagner si la démocratie commence à respirer. Batika ya ça la marche naïe. Afingi montote, abomi montote et ça droit naïe. Kinshasa Bopeto, slogan la biso, pe Moussa de Salma Bopeto, Chantini Gobola, gouverneur Mboka la biso, gouverneur Avin la biso province Kinshasa, le Kumo ezong epai na yo, to pe si opela mambote bisiko zali, ozali na boloko bimi, changement monument Kinshasa échangé na moi Kinshasa Bopeto, pour des beaux bimi sa minimo lekaki, to dekaki bon na 8e journée
ya iloko balasaki yango mpoza chaque fin du mois ya samedi ya chaque fin du mois baopesa bajournée moko spéciale ya Kinshasa bobeto misala ezosalema omoni yango quand même Gentini Ngobila ya liboso aza libabe mpona Kisasa na ndenge donc Kisasa kozwa moto wa Gentini te azali donc moni babengaka malédiction so malédiction na kibomoto kombo nango Gentini Ngobila makambo boye kotya ko prison nalobi na yo Gentini Ngobila oyo babengaka malédiction so olatisa yango monzoto nde Gentini mpo ano obenge libabe mais yo ozoba Kisasa bobeto tambola wapi Kisasa bopeto wapi Kisasa bopeto wapi yango aye te projet éclairage public a changé yoga a changé bampoule na 24 na boulevard ntango ekozika toza no wana komema dimiti filme ouais bampoule le pays badirige yango na projet même boutique baorganisaka yango moto ayebi place akotia sardine ayebi place akotia savon place akotia sukali Gentini Ngobila dans l'improvise soki alali aloti mokolo yoka Kisasa bopeto obenga komi sokola ipene ngano to wana lingwala Kisasa bopeto bakanivo yango akei na 24 rai atongi dal likolo Gentini aza malédiction mpona Kisasa atongi béton likolo ya rai ya train donc Gentini ayebisi biso tobosa na développement tobosa na akotikala jamais korésoudre des problèmes de transport na bagrande ville tout ya monde transport en commun ezala résolu na bapiste ezala résolu na batransport de masse donc batrain bamétro lokola biso towana makoki ya kotia métro te mpe mbala liboso na yokaa Gentini ade ozotia bamétro na Kisasa na mituni na courant nini Gentini azolinga boma biso te te papa oboma biso te atongi awa na rai atie béton likolo ya rai abomi rai nakobela nde Gabin Lolendo nakobela nde Gabin Lolendo aza PCA soki ADGA na ONATRA aya atala mosala Gentini asali ye kuna kobelela kala te tozozongisa batrain koto batongi likolo ya rai aya atala oyo Gentini asali na moto na ye Jésus Noël cheki bapropagande epuis soni te na Kisasa moto akosala likambo mabe matie foto na ye ayebika likambo akosala eza mabe mazwi foto na ye atie kendo te na mosala basali batongi omoni rai 24 sozokita olia neti ozonga moshi terrasse ezalaki te so batongi terrasse avokoma desamouré terrasse akala ezali siko batongi terrasse akala ya sika ekomi ya kala ezawa donc mpo mai oyo eye ekende kuna ekebwakama na caniveau monene na tinel il faut na matupa ngo nyonso eza wana edinda Jésus Noël sheke na Gentini bravo bata mayele bakosala mosala makasi mayele Gentini Ngobila ndeko mayele fufu oui omobakisa susu Gentini aza libabe tala asala mama na ngai badepute bayokana na Gentini badepute provincial wana Gentini basala ekiri babenga yango dynamique Gentini Ngobila ebi mosala nango nini bango ata Gentini ene eloko mabe na ensemble baza 30 bango nyonso tu te baza groupe ya 30 ata Gentini Ngobila eloko mabe bango kaka ifo eleka bana ya Kisasa fo botelema tokendaka nde oyo Gentini akoya biso moko toke kuna ebi badepute baza na sens honorabilité te bosala mosala na salité na combien chaque fin du mois Gentini apesaka bango 30 wana moko $2000 $2000 mbongo otonga Kisasa eza te mbongo okomba banzela eza te mbongo ya kofuta banda assemblée provinciale bazongi ça fait au moins 2 semaines na plénière te mpona nini mbongo ya kosangisa conférence de président eza te mais Gentini a l'argent ya kopesaka badepute $2000 et puis erataka te par mois ebisinga moto abongo aye po achange ville ya Kisasa oui ben formation elaka bato makabolo baka libongo nalobi na yo yango ememelako bozwaka makambo yango wapi nalobi na yo les députés sont là ils sont là Gentini est là ils ont $2000 le mois ils sont 30 nga mpasi na koyoka nde badepute ya IDPS bato bayaki mpona changement bango mpe baza na cope wana nabi bango nyonso tu te misusu baza na kati ya cope wana bazwaka $2000 na bango ya pete bakofutama te bakoréclame oyo leta akopesa bango te mais bakoréclame Gentini mpe ya bango $2000
Matondo tozokoba na yo tomeka pe olobela sur situation ya ville oyo ya Minembwe oyo bandeko bazobule bazokanisa ekoma bongo komi elongwa kati koma komi likanisa oyo mona ndenge ngai d'abord nakoyebisa bapoliticien congolais batiki kozala bahypocrite. Cette affaire de Minembwe n'a pas commencé avec Kabila ni Félix Tshisekedi ni Lubero. 1971 Mobutu apesaka bango nationalité collective. Kabila n'était pas président, Félix ne faisait pas la politique, Lubero n'était pas connu ici. Ils sont dans une forme de populisme hypocrite. Il faut à tout prix mentir. Il faut à tout prix mentir aux Congolais. Dire aux Congolais ce qui est faux. Pour moi, ces gens-là, nous devons apprendre à vivre avec eux. Tu reviens dans la bango. Bandat 1960, baza ba Congolais si ba longwa place wana. Mais moto abike baza ba Congolais faut ba kende. Aya zwa bango kena bango. 60 ans, un pays à plus de 100 millions d'habitants. Personne, 2 millions de diplômés universitaires par année. Personne arrive à réfléchir pour trouver une solution à cette affaire. Ça fait plus de 60 ans. Cette affaire nous colle à la peau. Le roi, non, Congolais bebimbo kana bangote. Pour dirigeants te pour défendre pour bien monter. Minembwe, c'est au sud Kivu. C'est dans la Minembwe, c'est un petit territoire dans le grand territoire de Fizi. C'est à 500 et quelques kilomètres du Rwanda. C'est impossible que Rwanda soit la Kuna, Rwanda soit la Boue. C'est à 500 km. Si vous avez Burundi, là je peux être. C'est normal. Minembwe est proche du Burundi. Le problème ici, c'est que tous les Tutsis sont considérés comme Rwandais. Sont considérés comme Rwandais. Oh, il y a des Tutsis. Chez nous, il y a des Tutsis. À Burundi, il y a des Tutsis. En Ouganda, en Tanzanie, en Kenya, il y a des frontières dans les pays. Il y a des frontières dans les pays. Là aussi, il y a des Tutsis. La question, vous expliquez, vous amenez cette question au département américain, que les États-Unis vous aident à mettre fin, vous bien le comprendre. Ces gens sont malades. Et même les Américains, ils ont eu un président, fils d'un immigré kenyan, Barack Obama. Le candidat démocrate, il est irlandais. Candidat démocrate Joe Biden. Cette affaire, c'est le cas racine, on n'est pas dans ça. Que Moutou a moniqué, c'est un pas faire là-bas. Ok, c'est beau de crier, de dire tout ça. Mais là, quelle est la solution? Ça fait 60 ans que cette affaire nous colle à la peau. Quelle est la solution? Ne venez pas insulter, ne venez pas injurier. Quelle est la solution? Mettons nos cerveaux au service de cette affaire. Quelle est la solution? Moi, ma solution, c'est que trouver un abango reconnaître ces gens-là comme Congolais. Quand nous allons reconnaître les Banyamulenge comme Congolais, expliquons à nos frères de Kivu qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Celui qui a une autre alternative, il y a ça. Les intérêts Congo, qui me recote à tout recevoir la besoin alternative et anime. L'alternative c'est quoi? Faut pas venir pour les Congolais, d'accord, ils ne sont pas Congolais, mais je suis d'accord avec toi. Quelle est la solution comme ils ne sont pas Congolais? Pour les Congolais, d'accord, mais c'est bravo. La solution, comment on va faire pour que puis sa solution. Arrêtons de faire des slogans, arrêtons d'être dans les fantasmes. Arrêtons, amenons des solutions ici. Débattons sur cette affaire. Ça fait 60 ans que nous vivons, nous respirons, nous chantons la même chose. Quelle est la solution pour mettre fin à ça? Et le Martin Fayulu, c'est ces points, moi j'ai dit bravo à Félix Tshisekedi. J'ai dit bravo à Félix. Félix a pris le courage à Londres de dire à la diaspora congolaise que ces gens-là sont nos frères. Voilà. Et je condamne l'IDPS, ils sont au pouvoir.
leur président, le président de la République qui est membre de leur parti, il a pris une position, les Kabouya est dans les distractions, il ne savait pas comment porter ces combats-là. Félix avait dit quelque chose de bon, c'était un pas vers la solution. Martin Fayulu, le président, il ne va pas prendre ces gens-là et mettre dans un camion et les jeter où je vais. Le monde ne laissera personne faire ça. Quelle est la solution, M. Fayulu, M. qui crie à côté, qui crie à Londres, en France? Quelle est la solution? Quelle est la solution? N'ingériez pas. Parce ici, la facilité, bateki moka. 60 ans, tu l'as bateki minemo. 60 ans, bateki moka. Mais batouana na bakindasko. Basakawana. Quelle est la solution? Moi, ma solution, mon esprit épouse l'idée de Félix Tshisekedi. L'idée de Félix Tshisekedi, c'est que ces gens-là sont nos frères. Il faut apprendre à vivre avec eux. Une partie à solution. Ces gens-là sont dans une forme d'enfermement ethnique. Ils ont peur d'affronter d'autres communautés congolaises. Parce que et ils ont peur de nous affronter, de vivre avec nous. Et territoire, ils ne réclament pas des terres ici. Il faut que l'État congolais réfléchisse sur le mécanisme, mettre un schéma en place, comment créer des relations intercommunautaires entre les communautés congolaises et les communautés Banyamulenge. Par exemple, si on construit une grande université, la meilleure université du Congo à Minembwe, les gens ne vont pas quitter Kassai et aller étudier là-bas. 5 ans, 6 ans, ces gens-là de Minembwe, ils vont comprendre qu'ils sont humains, les autres sont leurs frères, ils vont se déplacer vers Kassai, visiter, pour voir comment on a ma relation. Ah, moi, ça monte au terme, on a Kassai, ils sont dans une forme d'enfermement parce que créer un mythe, ah, ça, on tout. Est-ce que c'est pas aussi une façon de refaire introduire Rwandais parce qu'ils ont la forme négemoko, la morphologie négemoko. Problème est introduire tant que Burundi bakoti en janvier 2020 3000 tina Uvira. Vous pouvez découvrir bango diana Uvira. Combien de chances de découvrir bango? La question ce n'est pas chance de découvrir bango. Comment ils ont traversé les frontières? C'est ça la grande question. Ici, les Congolais sont dans une sorte... Hein, ils font semblant. Il y a une question majeure en cours. Question majeure, ce n'est pas que Bokani Bango Diana Congo. Vous les avez trouvés déjà au Congo, dans des territoires congolais. Mais comment ça qui peut pas l'ouvrir au Burundi, les frontières? Y avait-il pas une... Il n'y avait pas une police des frontières? Les cas 3000. C'est nous-mêmes qui sommes responsables à l'échec en Moura. Nous-mêmes, Congolais, nous n'avons pas travaillé pour faire avancer le pays. Nous n'avons pas travaillé pour que le Congo devienne une Fox. Les rapports entre les États partout dans le monde, c'est les rapports de Fox. Ce que le Rwanda fait au Congo, le Rwanda ne peut pas oser le faire en Angola. La Zambie qui n'a jamais attaqué un pays, il a osé d'entrer au Congo. La Zambie peut le faire en Afrique d'ici. C'est ça le problème. Et l'irresponsabilité fait que ce bateau à Rwanda dans le problème. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons eu la MONUSCO ici pendant 20 ans, mais nous n'avons pas construit, nous n'avons pas eu le temps de construire notre armée. Et conséquence, MONUSCO, mais pendant qu'ils sont là, ils sont en train de nous aider. C'était le moment pour nous de construire une armée. On n'a pas construit une armée, on n'a pas une police. Je te donne un exemple. Quand le président de la République dit « je n'étais pas informé », c'est pire qu'un crime. Le président qui a la première des informations, il dit « il n'est pas informé ». Maintenant la question, que fait les services sur le président, vous allez informer? Bisomoko, regarde un exemple, on parle de la balkanisation parce que mais nous sommes balkanisés ici. Est-ce que les Congolais sont unis? Les Congolais sont un peuple. Nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes divisés entre nous-mêmes. Et ça profite à qui? À la diversité. Et nous allons continuer à pleurer comme ça 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Il faut travailler, réfléchir. Le tribalisme bat son plein ici. Tu as vu un grand leader politique prendre position, condamné.
ni Fayulu ni Félix ni Keshu matondo mingi ndeko mala yesto pese maloba ozora pena tellement que ozana makambo ebela koloba bayimboka merci ndenge bozaki pene ebele na liboso ya ba téléphone na bino liboso ya ba ordinateur na bino kolanda biso kolanda bon émission na bino bongo bosolo pe bosomi oyo epesamaka bongo présentera bon epai na ngai moko Dimitri Bunganya la famille Gagnat malema toke na suka une année 3 ou 4 mois sur na bossa inte na prison obimi boloko. Qu'est-ce que tu as compris? Maïne au retenu na kata boloko et puis ndenge obimi to moni kina ngwa nini o comprendre ça. Te nyonso za mabe. Na boloko na libanda eloko musimi ezati. Changement mo ezati tant obimi o moni ile ona tika ki boya avancer quand même. Ezati. Parce que tout moto tika ki on ya avancer quand même. Ezati. Quand Félix lancé ce projet là, na loba ya ngopa na yo, c'est un projet bidon. On ne peut pas construire des ouvrages comme ça, minene na 100 jours. Malgré j'ai presque 2 ans, wapi que nous mataliko na. Bon à l'état, ba ko saka na ngondire. Éviter même dans le Congo ba na forme nazo banga na yiba yo mbongo o ya yo individu, mais nazo yiba ya l'état. Donc forme ta banga ndeza ya l'état. Félix, par exemple, tu as la Mombasa un examen d'état. Tala Mombasa un examen là. Na wo sa Félix na ba Willy Bakonga. To vanda na batika besoin nza. So ba ko changer mboka te. Batika besoin nza na biso na kuluna na biso to tambula kana ngo mais batika biso ka ande loko mo ba toucher te ba cerveau na biso. Depuis que je suis sorti de la prison, j'ai posé une question à Willy Bakonga et personne ne répond. Il est promoteur des écoles. Moi j'ai fait les humanités pédagogiques. Il peut expliquer aux Congolais l'importance des vacances dans la vie scolaire. Il peut expliquer aux Congolais ce qu'en pédagogie on appelle le self-government. Il peut expliquer aux Congolais comment les chapitres c'est ça et l'importance de la succession. Il peut expliquer aux Congolais. Pourquoi outil oyi olingo sala batuma ben encore. Donc il y a plein de ces moments na bena na boba. Si vous avez un examen d'état, vous avez une classe montante. Pour les classe terminale, classe montante, bon, ma classe indé. Vous avez réponse à Willy Bako. Car l'examen va se faire premier trimestre, il y a un bon oh, on colle à bomi. Donc, vous avez tangité, donc, moi, on a tangité à ma classe, Willy Bako. 2 questions que Willy Bako doit répondre, le self-government et l'importance de la vacance. Si vous répondre, on est au salut débat sur le technique. C'est impossible. Et Félix Tshisekedi sort pour aller donner les goûts. C'est impossible. C'est impossible. Non, ça va on bala liboso pe asuka basa la bêtise wana. Soki ba bandeli yango tukula na bango libanda. C'est impossible. Ebinga linga kabila te. Nga kabila na linga rete. Donc namuna ka divertir na ka nemi. Et pour nani? Pour nani? Kabila tigo buma sonjala. Atiko sala ba crime. Comment est-il à niveau retouché dans la mémoire collective? Donc, le peuple a existé de sous-souté. Adversaire ennemi. Il a touché là où il ne fallait pas toucher. Il Félix a un mot qui n'a pas vie n'a pas boloko pour vivre en terre. Bata boloko. Félix a tiré le état de droit. Déjà, tu ne peux pas bâtir un état de droit dans un non-état. Le Congo n'existait pas comme État. On a pris sur exemple le tribalisme. Est-ce que nous existons comme peuple? Non. Pourquoi? Nous ne partageons pas les mêmes valeurs culturelles. Nous avons perdu la racine ouana, Togomi ou Baluba, ou Congo, ou Swahili. Donc apparemment, on a béni, pas mon Congo est allié. Pas mon Congo est allié. Ah, regarde. La province la plus hospitalière du Congo, c'est le Congo central, le peuple né Congo. Mais il y a des gens qui sont tu veux que mon Congo soit donc interpeller mon touté. Que tu atteignes une sorte, il y a un tribal aiguë. Et tous les leaders politiques, personne ne prend position. Personne condamne. Fayulu, Mouzitou, Moïse Katumbi, Bemba, Félix Tshisekedi lui-même. Même les leaders de seconde classe, les Francs et les autres, personne ne prend parole.
personne donc babige biso to ça coupe na biso binoso boboma na kuna boboma na bi c'est très grave matondo na kuna boloko wana na osenga na Félix Tshisekedi mokonzi aki na boloko ba pese na biloko ba prisonnier balia te ba servir yango peut-être monia soko beti mutu mbata yi mutu ala mutu ayoki douleur wana yo ki yango te moye ba pasi nango ezate oko kwa moye ba pasi nango ezate akeno ba pese biloko wana soka lie yango avant de 5 jours na ndako ni akeno hôpital te total nenga obe ozozeka na boloko za grave bakanga mutu te ndena lobe pour na fitel camera bakanga mutu te po baboma ye bakanga mutu po asamande nde balobaka na français il avait commis une faute on l'arrête pour qu'il s'amende mais on est comme le bakangi mutu donc pour akufa on est comme mouroir il n'y a pas de vie en prison kendo tande mutu wala na boloko kendo tande mutu wala na boloko so za na famille toi na mbongo teko. Elles ont imaginé que Mouta Koti Boloko pour une infraction 6 mois, a salé 3 ans, il sort aveugle. Pendant que Félix crie état de droit, un Congolais entre en prison pour ou est blessé involontaire. Infraction de 6 mois de peine maximale, il sort aveugle. Il a fait 3 ans. L'État congolais lui a pris 2 ans et demi de sa vie gratuitement. Et puis on le tue, il sort aveugle. Félix à la prison, il dit état de droit. Merci tokoibo na suka ya ni na biso tranche émission na biso bosolo pe bosomi merci bandeko bozaki bele on le dit maman kuluna te kaso maman ko sanati na santini lo baso ya mwana lo santini na kaso batika na nini soso batika kuluna esa criminalité te ne bazube bandeko ba pe ba na na lobi na yo na bi na yo madame Félix habite en état de droit on ne pose pas un travail à un citoyen sera libre. D'abord, tant que vous avez une quantité, les coulons sont combien. Pour vous avez sans planification. Si vous avez une porte, d'abord, quand vous avez une bango. Est-ce que on peut nous faire sortir ici des fiches, des données où enregistrer les coulons et yebi? Pour yebi bango, tant que vous avez une porte, abim ça va donner, il n'y a pas. Les lots bouclés, c'est pour ta boumbo, bloquer. Mais Nabina Yote, à chaque fois que la police fait ces bouclages, il y a toujours des débordements. Bouclage, ça la rend pour la Baolukani. Et c'est des coulations des criminels. Il faut pas qu'ils n'aient pas. Les coulations des jeunes, tout le temps, le problème ici, c'est que l'État est démissionnaire. L'État peut se rabattre à la tête. L'État a foutu l'État fout à rabangote. Mais bozo le la kuluna bongo bano abasi ba komba ujana toujours comprendre pe binoté na micro bozo le ba bosi sa kuluna ba moni moya aussi sa kuluna ya wana. Moi j'ai écrit au ministre de la jeunesse à partir de la prison. Ce n'est pas comme ça. Il y a une méthodologie. Il faut avoir un plan, un projet. Et j'ai montré dans ces plans-là comment le pays peut économiser après. C'est-à-dire ici, c'est l'autre bout qui est là. Comment le pays dans 2 ans, 3 ans peut bénéficier de ses enfants. Ce n'est pas un centre de formation en prison. Comment vous pouvez prendre toute une génération comme si on va bilan? Il n'y a plus les écoles de maçonnerie ici. Donc c'est ce qui signifie dans 20-30 ans, il n'y aura plus de maçons au Congo. L'école de charpenterie n'existe pas. Mais si vous ouvrez ça dans des prisons, quand vous arrêtez ces jeunes-là, vous les apprenez à faire un métier. Ils sortent avec un métier, vous les affectez dans le service à l'État, le génie militaire, ils sont payés à $200, $250, vous pensez qu'ils vont faire les couleurs? Moi j'en ai l'expérience. Ici le problème c'est que ces enfants se prennent en charge. Les parents n'ont pas l'État congolais. L'État peut se remettre à la tête et les parents ont charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces enfants-là se prennent en charge. Nous parlons de Koulouna et bon, ce phénomène c'est où tu vois. Le problème est loin d'être un problème sécuritaire. Le problème c'est d'ordre social. On a 1 million. Est-ce que vous en avez 1 million? Tout ça bilan. Il faut un plan. C'est bon. Parce que la carte n'a pas armée bazar. Il faut un plan. Ce n'est pas que Santini va là à la mouki.
Bon, ça c'est des gentini. Alali la muka bisika son te faut boucle. C'est impossible. Tokomi débordé bila makasi minango na biso to legisi ngonga. Merci na bay o botai bele bele liboso ya bia bilili na bino liboso ya ba téléphone, liboso ya ba TV na bino, liboso ya ba tablette na bino na biso na émission na biso bo solo pe bo sebo ko misa nango bo s'abonner déjà massivement na ba chaîne na biso o to za nango. Merci na Jonathan Bongani oza bona sima bilili. Merci na yo Malé Vovo na Tondi yo botondi. Na ko yebisa Kabila batuni ba kolobake azolinga zonga na sa fait na kambe ba kasandi. Botiko loba ko ba siloga boko ko ba zobo yo lobi to lobi bo loba société so Kabila za mobali ya azo. So Kabila na lobi bazo loba yango pour que so ba lobi ko ta débat politique. Toi na posa débat so Kabila za mobali comme ya Monique peuple alingi. O mitongeli no mboka na oso kingakati ozo na banyama na ozo lia ozo tambula na yo ekokite aya ala mukana tongo Kabila longwa aya ocha bako kanga ete tozana aya Ferdinand Kambere koloba susu tezo bimiso zoba oza mutamaele makasi ozo kitisa yo kende sorana Kabila aya azo. Merci na maman donc ata na zana 80 ans le premier été tiwe Kabila mutali boso okufezanga azo mate Matondo ndeko Malé Vovo. Merci na maman Dorcas Moussaou, merci na papa Poponganya, merci na baino sto bozaki wana bokote na biso na bilili na biso kitoko na biso kitoko otopesa na bino bo soutenir pe biso et ko sala biso bien. Merci.